il faut appeler ça un respect dans un premier président. Ok. Vous comprenez? Ok. Dans un premier président, donc nous avons fait on peut faire pour pas bien beaucoup misaraï. Mais fallait pour pas outa pour bango, fallait pour pas abeter la bindankoy. Et soyez bien, outa na Suède. Na bien on a vu président c'est le fumu. Ah voilà. Est-ce que fallait pour pas asuka la 4e humanité? Te wana na éviter pour côté na que fallait pour passer à 4e humanité na éviter. Asuka la 4e humanité ngazana. Est-ce que oyebi que ngazana azami studio? Est-ce que oyebi bien? Na éviter aussi le combattant na mona non so ayembi net biloko ebeta pour le moment. Est-ce que oyebi que ngazali afali pour pas ngazali wana abane ko beta à lever les rideaux ya wenge BCBG 4x4. Te wana ya solo wana aussi le combattant. Est-ce que oyebi que fali pour pas mutape ça mbongo pas kota studio à Rajibe? Pas kota studio à Rajibe. Studio album ni wana. Zemu na yewa kizoba zoba oyo mbo kizoba zoba zemu na yewa album na yewa ba zemu na yewa oyo mosaka tekela kai po mosaka pesa ba zemu est-ce que bien oh oui ba viola kai na Velodrome 12 personnes 9 wa kufa ba tikala 3 ya mona yebisa benga za po minuté ana po masindité tondo sola na njour ezaki ko sindi le cœur te nakoki jamais na tindela ki voice bien na téléphone nanga na biso na koki jamais quadra au côté là alia parce que kimisa ya côté maman non mais tu peux dire dengo zotika kolobate wana mwana masina akola na masina mwana kisenso fi wana ya salité wana fi wana abotaka te wana fi wana ya stérile, je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait la langa. Il fallait la langa. Puis erotika la kusala yangote, erotika la kusala mate. Mwana bane koloba na Koffi Olomide. Na osola na njora makambo biso ya famille. Na yebi sinjora na yebi sindi na biso balala ye na fali. Donc fali ya cousin na biso asala inceste. Quelle déception du jour. Quelle déception du jour. Salut na bana nyonso ya série O News TV boza ebele sika boza ina la bino fort ya bino ye journaliste bino ebe na protéger de la presse o mingi pe oni na émission na bino plateau de stars balobi ke no makambo zaka awa d'abord raté chaque jour awa bozo ba nouvelle ya sika makambo nyonso sika en tout cas lelo vraiment avant to kota na sujet na biso o eza bongo be na mputa bongo sele bino journal lelo o etali makambo ya Manike na Koffi Olomide et puis na maman na biso Cindy Leker y compris na maman na biso Alia ba côté c'est vraiment makambo en tout cas avant que on ait profiter na pesa ba salutation na famille Matuila Mbamba Scott Matuila Laura Matuila et puis Judith Matuila Rissel Matuila Pima Matuila et puis Alain Matuila Eric Matuila et Bernice Matuila au banara émission na biso chaque jour plateau de stars Ero baby que non de tose la TCF à côté nini ben pour TCF mon appartement Yvette pour tout à côté de nini là je profite encore à saluer l'honorable Junior Lembalemba, les plus beaux du Parlement provincial, l'honorable Junior Lembalemba, mon thème honorable Tatiana Pembe, Bambo Telo Kotozali. Pourquoi pas maman la mission Pepito Kilala, l'excellence Pepito Kilala, femme porteuse de l'espoir en RDC, maman Pepito Kilala, double brassard, Bambo Telo, pourquoi pas na excellence Rossi Kiwa, ACP toujours, Libanga ACP donc, Fondation Moyo Muzuri, Oezabon et Maman Nabiso. Mirabel Beloko babike moi na Londres wana chaque jour donc azo pesa ba donc azo tank sa ba orphelin na université net ba IPC o ba sa ba droit na ba Inukine maman Mirabel Beloko en tout cas koto zali maman Mira Beloko depuis Londres en tout cas nzambe apambola yo et puis apesa makasi a baksa su kerwana a baksa pesu bozui oyo sala pona ba orphelin bazolia bazomela bazotanga en tout cas maman Mirabel Beloko Mbote na yo et puis bonne soirée na yo koto zali kuna na Londres. Là je peux encore saluer maman Olga Donna Sen Olga depuis Canada Mbote na yo. Mkolomala mpona yo na misalo sala concert toujours ko sala bongo les gars quand même Shadrack lelo penato le kana sije na biso o ezabo masolo to mettre sur Manike Cindy Leker et puis Kwatakora y compris pe maman Lia Pazali pour y passer na sije avant to benda mo ba intervention na biso
oyo pe ya libanda mboka bakobenga par rapport ndenge bakangi manike pena toka manike de bakangaki lobby pe kaka le même jour ya lobby manike bakangaki ayaki bon na parquet ya Kalamu na parquet ya Kalamu na district district ya Funa parquet na biso Kalamu ezalaka wana oyo eza bongo bayaki na manike wana manike de John la reine de l'internet bayaki wana et puis kokoma kaka komi wana biso tozalaki wana ti azalaki wana ntango mare Cindy Leker ayokoya koya yoya nde bakotika muke basoli muke nde bayokomema manike na prison. Donc bato botuna ke manike est-ce que manike aza na prison manike bakangi ya solo manike effectivement manike aza vraiment na prison centrale ya Makala na pavillon oyo basi bazalaka oyo nyonso alinga manike moyi ke no totala manike net be na mpo TGV le nazala kuna na prison et no tala e azane pena donc oyo nyonso alinga kotala boy ba ke manike na partie ya Kalamu te aza na prison avant tout tobe ndaka bato abiso mo muke be intervenant o bo intervenir na analyse na biso to bandana no pena na Babia Prince Babia ba réaction na yo makam oyo ya famille ko lukaka te ko bimisango na polele boy obimisa na polele ndengo zo manke tanti na yo tanti azaka ka tata no manke tata zate mais Babia abota na pena tata neza bongo eza Kisinzora ba réaction na yo envers Kisinzora et ça la bien parce que Kisinzora pe azana ba fan o balingaka yo o bandi carrière no ndo bandi carrière no et senga il faut o luka kozala bien na mutu nyonso passe carrière no pesa nini ekende Kisinzora za tata na ndenge Kisinzora ataki a ba parole nyonso komaki wana no na tata moi na ngate na ningo te boy voilà c'est là tout consort là voilà mais côté musupe mani ke pe o lobali susu ke non depuis kaka makambo wana e banda avant na ko ba basini depuis makambo ya yena na nzori banda na Prince Babia o banda pe na ko pesa makambo e banda o pe la pena makasi nani Prince Babia amona na galisusu na ndako te kota kenda na ye moko manike ayebite na yebite so tantine Kisinzora ayebi manike azolela na kombo ya Kisinzora pourquoi manike azolela na kombo ya Kisinzora na yebite Vienzora tolinga to yambo lelo to obi ke non to salango lobby to yamba lobby o expliquer biso vraiment na plateau na biso ya série O News TV o expliquer biso nini ezoleka entre yo na manike o manike oleka non Kisinzora olingo tika famille na été olingo tika foyer na été si il fallait assez Cindy pardon publiquement mais ba grande sœur né ba beng ba bino oki ko na TVT ya monique manike a sengi pe pardon te pour essayer aller kata devant caméra mon côté mais ce qui est grave manike aza na prison o ezabongo mutakangi César na pardon Cindy Leker c'est là ba propos na ye oyo ataki alobela Cindy Leker abotakate Cindy Leker aza mwana kiseso Cindy Leker aza mwana ya nini ya masina Cindy Leker bakate ba trompe Cindy Leker boye Cindy Leker ye wana esprit eloko oyo e déranger Cindy Leker eza ndenge manike alobike non Cindy Leker abima na Fally Ipupa Cindy Leker akusa na Fally Ipupa toyebite parce que manike aza pire Kwatakora a pire vient de Kwatakora et bien je crois manike tant azaba 17 ans à l'époque na pauvre Babia manike azaba 17 ans de le manike de ndenge azana no aza plus OK de 50 ans déjà le manike donc Kwatakora et manike bien et loko mo muke susu o to senga na mère Cindy Leker affaire wana mais comment muke ko lembisa parce que manike pasa na bana bo souffrir et binga ni là bino moyebi parce que yemo talele pas quoi takora vele ndenge nini via veto da mete ve position ndenge nini vele ka so mo ke bino bo sovara et donc ya ka bo bende matoy do bende matoy bongo mais bo serre pena makasi parce que bo serre pena makasi et la peta ba bien net be na bino moko et kati bino ezokisi makila mususu ogomela so ki na poto on a poto na makila mususu omela mususu obwaka donc c'est un peu ça tous on intervention ya Roger les combattants et puis tous on sur ces plateaux les gars caméramen Shadrack Benina et Roger les combattants. Salut à Roger les combattants. Ok. Oui, bonjour. Bonne santé à Roger les combattants. Ouais, pépélé. Donc, avec une balle de match, c'est Bouka. Donc, deux fois, donc, à la minute, donc, on a 2 millions de vies. Bon. Donc, deux fois, il y a Roger les combattants. Osa en direct, il y a Sey Nabiso. Il y a Sey Nabiso. Il y a Sey Nabiso, série O News TV. Donc, on a fait ça, ma caméra, côté TGV Azali, Roger le combattant, tu es maintenant boni basanga papa chéri. Oh, papa chéri, la émission impeccable, Azali bien, papa chéri, bino monaki, alega qui na TV5, alega qui
na France 24. Omoni bazo préparer be film moko boye donc et puis deuxième album na biso bomonaki premier album yangwana bomonaki déjà donc il est déjà 2 millions de vues. Je crois que le 14 février album na biso deuxième album sur ce zobima parce que toi qui na système il y a tina premier volume ebimi deuxième volume ebimi deuxième volume ebima le 14 après bon troisième volume nan ba fixer date donc moi na baba buba rezati wana foka présent ML Mulenda ne peut-être ni na ko information assurée pas naï. OK. Donc on a 3 volumes, toi on a volume 1, volume 2, volume 3. Volume 2, volume 3, binomo bomoni Sebuka, papa chéri bazeli panda plus de 10 ans. On comprend, c'est pas donné à n'importe qui na kacha musique ya Congo. Au beti 10 plus de 10 ans, au betera, au bimisara album té, mais on sera toujours na top. Le concert à cher. On comprend. Chaque week-end on aura un concert pété donc en tout cas pour le chapeau de papa chéri binadama. On va voyager pendant l'orchestre na yo, on se comprend. On bête sous forme ya osala te. Ba aussi ya mamoto toujours. Bête ba nouvelle collection ya ba Gucci, a bête ba nouvelle collection ya ba Christian Dior. Donc papa chéri des fois te bomoni ngongo. Ayemi lokola mwana 16 ans. Voilà. Obike na ba musicien studio. Omoni rumba. Et voilà papa wemba. Rumba eza mungongo na guitare. Eza te connecté ba monaka. On comprend. Banani wana ya kozeli combattre pour sanga makamte. Banani wana ya kozeli combattre. Kasi te ba beta stade ya martyr ya ofele. Il y a kozeli combattre fali pour pas azala petit na yoti. Non, azali petit na ngai te. Ozo comprendre na lape mukone pe ya mingi te. Bon. Oyaza la 47. Ngape na mukone ya mingi pe te parce que omoni Fally Ipupa, ngala za premier président Fally Ipupa. OK. Na premier président na. OK. Vous comprenez? Ouais. Na premier président na. Donc ici ko Fally Ipupa denga zana. Donc denga zana il faut appeler ça un respect. Dans un premier président na. OK. On comprend? OK. Dans un premier président na, donc denga zana foi ba on peut Fally Ipupa bino lo beaucoup misalaye. Mais Fally Ipupa uta boy bango. Fally Ipupa abeta na bindangoyi. Et soyez bien, autant na Suède. Na bien on a vu président Selefumu. Voilà. Est-ce que Fally Ipupa asuka la 4e humanité? Te wana na éviter to ba kutana ke Fally Ipupa sur la 4e des humanité na éviter. Asuka la 4e humanité ngazana. Est-ce que oyebike ngazana azami studio? Est-ce que bien? Na éviter aussi le combattant na mona non so ayembi net biloko ebeta pour le moment. Est-ce que oyebike ngazala Fally Ipupa ngazali wana abane ko beta à lever les rideaux ya wenge BCBG 4x4. Te wana ya solo wana aussi le combattant. Est-ce que oyebike Fally Ipupa mutapesa mbongo pa kota studio ya Jibe? Pa kota studio ya Jibe. Studio album ni wana. Nzemu na yo akizoba oyo mbo akizoba nzemu na yo album na yo ba nzemu na yo oyo mosaka tekela ka po mosaka pesa ba nzemu est-ce que oyebi bien? Oh yeah. Viens là blanca mosaka pesa ba nzemu. Mosaka pesa ba nzemu ko? Ah bon? Oui. Mosaka pesa ba nzemu. Net nzemu ni oyebi moko mosaka pesa ye. Na yebisi yo ke mosaka pesa ba nzemu boka sina so ke omoni mosaka. Wa. Mosaka ngala mosaka tokoli sika moko na kitambo mosaka tuna mumbafu ozwi Robert Ekokota o comprendre tokoli balabala tokoli côté moko ngala mosaka to beta bali ya quartier o comprendre wana commune so na emission ke masa tekela ba nzembu donc le montant mosaka zo tekela ba nzembu ngana yebi pona masa dai OK o comprendre na masa dai o comprendre so na emission siko omoni Fally Ipupa azaka fan ya Jibe aza fan ya Jibe OK o comprendre OK ya kozela combattre so na emission ke Fally Ipupa ndenga zana aluka Jibe aye mananzembu na ye dans l'album na ye o akizoba est-ce que oyebi bien na yebi bien côté oyebi bien côté Jiba boye ipona ni raison Jiba boye lagi pardon Jiba boye ipona ni asenge Fally kasha makasi. Non,
asengaki non Jibe akosenga cachete parce que ye ndenge azalaki ntango azobeta ntango azosala banzembo nana ndenge azalaki wana azalaki locataire azalaki na voiture te ozo comprendre. Donc il fallait Jibe apesa ye mbongo mpo akota studio aki na mbongo akota studio te mpo afuta Jibe nene Jibe nde apesi ye mbongo apesaki so mpe combien de dollars bon Jibe faut apesa ye plus de même 30 000 dollars 40 000 dollars. Ah bon? Pourquoi tu as ça la studio? Oui, surtout dans Céleste, tout là, Trezeguet Célema, ils sont marrants, là, comme ça, ils ont coûté tel que au Sopenene. Il y a encore au fond, il sait. Au moins, il fallait pour pas. Premier jour, à Andaka Jibe. Ok. À mon avis, à Ganga, à Bengandaka Jibe, Neverland, et deux exemples, il y a Michael Jackson. Ok. Tu comprends? Ouais. À Bengandaka, tu comprends? Ouais, je comprends. Petit wala de gazana siko aluka Jibe yemba po album ezala bien okomana po nenga zana nenga zali wana nenga zana il faut akota susuku il faut akende kosala kula koyemba pa Héritier Watanabe. Oh donc c'est là fali pour pas ake osala kula koyemba pa Héritier Watanabe. Oui, il faut akota latine wata pa yemba koyemba. Ah il y a besoin de combattant. Oui. Ah bon? Oui. Oh, comment tu dis wata nenga zana yo comparer wata na o comprendre nalia donc les gars pas été au moins ba musicien latine wata ouais ba petit na biso wata ouais so ba ngo comparer na ba danser wana ya Fali est-ce que au moins qui dans Fali abeta ki martyr na ya ofele est-ce que ba musicien nana est-ce que ba yemba ka to ba binaka ya ko le combattant o amisé ko le combattant apparemment ouais eloko mo oyo oyine la petite na Fali oyine la Fali po ozalaka président na ye mais ndenge oko commencer à niveau boyo c'est que non faut que koyekola koyembe pa Héritier Wata et pas président Héritier Wata boss live mais la pour TGV au combat yo na bisa yo au monde on ozana ouais oza grand journaliste on ozana ngana ebi valeur na yo on yo ti o lookinga obenga parce que obi valeur na nga ouais on comprend ouais diko mutu oyo toyebi yeke ada danser te siko toloba kaza danser on comprend ouais neti napesa mutu lokola Ferregola ouais Jésus Nias ok soki nalobi ke Ferregola aza faux chanteur sek na motema mabe na esprit ya bien ouais on comprend ouais so nalobi ke Ferregola faux chanteur sek na motema mabe so nalobi ke Adjani aza faux chanteur sek na motema mabe. Ouais. On comprend? Ouais. Donc, il a le big Blaise pour la faux chanteur, c'est que nous sommes mabé. On se comprend? Parce que nous sommes à boulot, on comprend? Et ça n'a pas de soucis, à des faux chanteurs, à bien goyer maté, mais à des chances, moi, bon, showbiz, c'est comment la carte, il y a Mamadou. On a showbiz, les autres sont moutons, la carte va couloir. Bien, vous avez un mouton, vous avez un gros chanteur. Ok, vous avez un momie là-bas, vous avez fou la momie. On comprend? Si tu Moutou azui disque d'or ngana vanda na France ça fait 31 ans la tikala ko mona nzemu na yete na itiparada ba français na suduka kakao azui disque d'or bosco la tikala pe ko mona te na chaque mois ba français place ba PC disque d'or on se comprend ça dozol ba kaka vérité kaka on comprend on dit tu aller pour bananga zana en tout cas il faut que nos comptes à la tini wata ay ba oyemba. Déjà les combattants, mais tout le monde a dit moko ya wenge, moko ancien ya wenge musique maison mère, ayo kanzembo ya nani ya Fali pour pas de la renta, ayo kango big kiton, yo sabo makiton big kiton, espon makitos. Nani big Clinton azatalam. Mais on a bien rumba Fali. Nalobi on a big Clinton aza animateur. Omoni yo obenga tozo beta masolo yo okomo ko tsanga susu to nanga susu bili Clinton aza animateur. Songa na obeta masolo animateur deni susu. Osokomba. Animateur. Na masolo animateur. Bili Clinton aza animateur lokola tsele yo animateur. Osokomba. Yo mission nanga susu to nanga ima animateur. Yo kazo de combattre to monaki tomona ipe moko ya mwana ya artiste munene na mboka oyo ezabo Diddy Stone
ndenge azo féliciter JB et puis azo ça la promotion partout dans bateau ça promotion ya ba chanson ya bal de match. Bon, omoni ba comportement ya ba parents. Hein? Ba comportement ya ba parents. Omoni ba parents mususu bakala ba comportement ya mabe contre ba parents mususu. Mais là mususu mona na siko asepela na comportement père na eti. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Mona là ça c'est le comportement père na eti. Mona soit dans la vie que ma papa chibe papa moko malamu papa mo alobaraté. Mona papa na alekate ya papa na yemba banzi mona kitoko papa na autorité morale ya clan wenge tata papa na alela ba forme na ye alobanete alobakaka amibenga mutu pamba. Vous comprenez? Donc na biloko bongo omoni sikoyo ba biloko mususu ezali ke bana na biso bana otozo bota bande bandote ya biso. Mwana na yo akomi kote yo azolakisa yo ke papa wana papa na azala mutema mabe na yo te. Papa shibel na yo te. Papa shibel na na kwa karna ete akela ko tuta mir na yo. Papa shibel na jamais afinga bana na yo. Voilà. On se comprend? Voilà. Omoni mwana wana place azali comment on a Didison. Mwana na Didison. Nenga zali omoni eloko mwana na sali siko mwana bongo. Pourquoi na kofinga ye? Mwana bongo na opambola ye pona mwana na asala makambu na ye. On se comprend asala makambu na ye ya ba ceux qui be mannequin na ebité ya ne mona kaka. Donc nga pona ngai pe na opambola mwana ana nenga zali en tout cas Didison Roger le combattant a félicité yo. Voilà. Na courage au sali on a otalisa tata na yo Kofi Olomide que donc izala na respect na papa chéri azali qui est pas na yo on comprend papa chéri a respecté yo peut respecter ye on se comprend. Ouais OK bien. Papa omoni papa chéri Jibem Piana na Kofi Olomide on peut pas les comparer. Pourquoi pas comparer bangote? Jibem Piana abeta na orchestre mutute. Jibem Piana mutute ko patron mo ba mema na poto. Okopane. Jibem Piana ezanga musicien moko te Alexis Koyemba. Okopane. Voilà. Jibem Piana abana ko bimisa album na ye, on se comprend donc babana ko bimisa album na bango na ghetto. OK. Na ghetto ti lelo oyo ba marqué histoire na bango. Aujourd'hui quand on parle de Wenge qui avait fait sortir plus de 5 chansons bakati ya Wenge ou ebimisa Wenge. C'est Jibem Piana. Parce qu'aujourd'hui on parle de Wenge, c'est Jibem Piana. Yango to benga gae, ngana be to benga gae autorité morale. Mais puis ba massa na e bango mo ba benga gae ba pesa gae plus on a président. Pourquoi ba pesa gae? Parce que ba non mérité. Hein? Même Didier nani o Fondao. Didier Masela. Alors que ba tse mon abiso so Jiba yembité moyen té. On comprend? Voilà. Donc, Jibem Piana, Azamutu Moko, Kofi Olomide, faut respecter Gaï. On se comprend? OK. Jibem Piana, Azali, Aleki Kofi Namamou, et Béné la musique. OK. On comprend? Donc, Kofi Olomide, pour la première fois, Assima micro. Ils ont en 1977 à Bruxelles. Na Simsare micro, vous êtes le combattant. Maman Mobuta, Olobi? Na Simsare micro. Papa oui mana 77 wana mama c'est ça autokufa moi ça maréchal Mobutu. OK. Si quoi fallait ba manzi moko. Papa m'a dit c'est petit composé c'est moi là. On comprend. Pour Kofi Olomide aza chanteur et aza auteur compositeur. OK. On comprend parce que aza auteur compositeur le la wazé quoi, baza ba auteur compositeur. On se comprend. Voilà faut boire ba parce que il y a musicien et musicien. On comprend. Il y a musicien et musicien. Et il y a tout comparatif à auteur-compositeur. Au moins, les moutons sont on a pris de 20 chansons, mais Michael Jackson, la carrière musicale, a comme même pas 6 albums. Mais Azara les King Pop. Là, on a bossé, non? Azara les King. Et là, on va dire que yo Kofi Olomide aganga lobiko azala plus de album et plus de 20. Bon, na album plus de 20, ba musicien o ba bete pa na yo obongisa nani. Nani yango asomba bango. Nani yango bonabo. Est-ce que possible mona ba départ nabia
yo daze ndeni ba départ na orchestre na est-ce que on a départ et pas Michael Jackson hier aussi le combattant toko citer na moli que wa soma ka toko citer hier aussi le combattant moi contribution na affaire ya Cindy Leker na manike o ya bongo manike na prison ndeto ba na prison a komelo na parquet direct aleki na prison bala moko o Cindy Leker na kofi ba côté prison moi contribution na côté wana ngai omoni bakombo wana otangi neti mwana so manike na ebiete wana otangi wana mpe Cindy Leker nayebi parce que azalaka mwasi ya Blanchard Moussaka yako c'est le combattant donc ebisa yo te nga nayebi Cindy Leker mwasi ya Moussaka bo nayebaka te ndenge azala pa vie wana bo ndenge ozobaki o vie wana donc yo yebi ke Cindy Leker aza mwasi ya Blanchard Moussaka mais manike oyebi ete manike nayebi ete nga Cindy Leker nayebi mpo na Moussaka bon ouais nga nayebi mais nauta koyebisa oki Moussaka aza masa na nga kati oyokaki yango opa nayokaki nauta oyebiso kasi sikoyo nayebi ti oki manike ndenge aza nanga nayebi ye te sikoyo ntango biko bakangisi sikoyo lenga natuna sikoyo yo Koffi Olomide mpe oyebi seri mo bakangaka ye mpe po moi Koffi Olomide mpe asala barevage o bakangaka ocombo okopa yepe batia ye bakraka okopa yo sokola balide na wenge bakangi bango batie bango bakraka okumi bango polo okopala wana eza makambo na bango okoyendeka zali wana lelo so bakangi bandike elobi bomona bakanga be Koffi bakonfie na bayebi prison wana bien ayebi carte géographique ya prison bakala bakonfiane bazala ya solo ye ayebi baprison yo ande mutu asamba na poto azala bakondana ye par défaut mais aza na sursis ndenge azalaka wana oval viala Koffi Olomide pervers o asekesaka basi okompane ye bon nga nayebi te bo sikoyo le misusu baniki yango ozoba le misusu baniki mpe azalaka mpe bwasi ya Koffi kise okompane mais nayebi ya gage na ese kandele ozoloba yako zile kombata manike soko mwasi ya Koffi te manike aza mwasi ya babia ya pauvre babia yo ozosakana na tipo wana ye aza misikisi eyebi yango te mutu abotola buro mwasi bongo babia affaire ekomi grave yako zile kombata okomisa affaire grave est-ce que oyebi ke baolanda bato baolanda o basinois nyonso ya monde entier nape sino ya mbote basinois nyonso ya monde entier baolanda oyo yako zile kombata oyebi manike moko asi abenga Koffi bebe bosinga na olobani manike abenga Koffi bebe manike wana nayeba elongi na ye te nayeba nde elongi na ye nde te okomba nayeba nde elongi na ye te me nayokaka babakirire manike banini me natiaki mpenza kati me eloko nde kokamwa nde sikoyo Koffi akokangisa sikoyo akangisi bo nayebi mpe ntina bakangisi ye mpe manike abotana babia bana na baza bana baobenga Kisi Nzoka tata mwasi Kisi Nzoka nani Christine wana mwana quartier na biso mwana quartier na biso baviolaka 13 personnes uti bakufa yako zile kombata mwana quartier baviolaka 13 personnes pa mbani aza mwana lusambu na kitambo okombana ona explique yo nga naza balabala moko na ye ayebi ye Christine comme ne Christine okombana yesko avanda na lusambu kote ya liboso kuna okombana avanda na lusambu numéro 30 non 29 31 na lusambu 31 place abotama yango wana osokombana donc aza mwana kaka na biso baviolaka ye na velodrome 12 personnes 9 bakufa batikala 3 yango nayebisaka ye bato baviolaka ye balaka 12 bakufa 9 batikali 3 9 bakufa batikala 3 ndenge azana soki aporte mpe plainte epai ya général Kasongo bakokanga bato wana bazana na kitambo wana bayengayenga na bavelodrome wana bato baviole sikoyo fo bakobala ba 60 bato wana
Merci, merci, Rosé le combattant. Moi, en mode, la bateau, Malingara, on a monté qui est kitoko, qui est bien avec Rosé le combattant. Babi Kenon, toujours Fatih Béton. La bourse autorisée de Fatih Béton. Petit Fwadi na Paris, na pesi mbote na Fatih Béton, mon tombolo. Na pesi mbote na l'album, na vision pas de match avec Sebuka. Auto qui est déjà 2 millions. Donc, corriger ma tout. Donc, na pesi mbote. Na Odile Manzaka CPI moi si Nzambe CPI Mboka Odile Manzaka toujours. Na pesi mbote na MK ozo contrôler Canada na États-Unis koloba Merco koloba Mercedes. Donc voilà, c'est Roger le combattant qui est la Congo. Donc il va question zaki ayo, ba réponse zaki yangai. Merci. Donc il n'a pas mboliga Didison ndenge a corriger papa na Didison continue sous bongo. Kosala susu ba kotali susu papa chéri na ba page na yo donc ndeko zo va toujours c'est mignon, c'est des choses hein. Et des choses. Merci à Rosé le combattant. À la prochaine occasion tu vous aurez sous pour une intervention en tout cas totiki moi muké bonne soirée na yo. Bonne soirée, merci. Voilà là c'était Rosé le combattant après cette contribution na mais Rosé le combattant pas mis la vérité sous obino moko bo qui ma vérité Rosé le combattant misi abi que non ayebi pena maniqué vraiment té donc vous comprendre mais alobi que quoi takora maniqué benga bébé bota no côté to ebité bota no côté abi que quoi takora et ali kambo affaire ya wambanda. Donc, si vous dites à Mandapé à Maniké, a comme Wakanda pour ver quoi t'as encore rappé, il paraît à Salakana, on a oublié que le combattant, en tout cas, a évité, latino, donc en tout cas, quand on a évité totalement au dossier, en tout cas, au biseau de net, c'est un tu sais, on a quoi t'as encore rappé, comment on peut désirer pour la Maniké. Parce que tu peux Maniké, Azaka, moi, Nanayo, Azaka, Leki, Nayo. Moi, je suis à l'âge de 17 ans, comme plus de 50, comme presque 50 ans. Imagine-toi, je viens de dire quoi encore. Les Missara Singa, mais les Sindi de Kere, les Missara Singa, pour Asalaki Mabe, Tomonaki, Yup Olobarate, si on a vu que non, Mabe, Koyaka, parce que on a monté au Lugamakamote, au Lobarate, au fin de la Moutoute, au Salade Moussana, au Bissotoyebi, au Salada Moussala. En tout cas, mais au nom, il y a des journalistes à Congo. Donc, mais quand on dit ça, pas tout est qui peut maniquer tout, mais quand on dit que mon qui non, on est qu'on va soucier qu'on gagne la télévision sous et puis maniquer à 5 pardon, les gars quand même ça doit être dans nous ndenge maniquer 5 à wangani makamnyo so on va proposer son don va prendre Cindy le Caire balancer les gars après tout clôturer mission na biso. Les gars ça pour minuté. Ana pour ma Cindy té. Tendance sur la jour ezaki ko Cindy le Caire té. Nakoki jamais. Na tindela ki o voice bien na téléphone nanga na biso na koki jamais quadra au côté là alia parce que kimisa ya côté na maroki. Voilà bino on a dit image oyo maniqué ndenge azosenga pardon et puis avec ande ko lobana Cindy le Caire et puis affaire on de bolo ba ko ba confirmer que ba bi que non ali ya ndem tatinda maniqué ba to fana le maniqué ta bo tindeli que non wane makambo ya ba foya ba boma na moto c'est la moto, Madjikana, Boma moto. Mais, ils ont en premier tout le monde peut principal bien à outil qu'on continue un message à encourager maman. Donc, salut mon mouké, maman aux Lyon, qu'on va mettre quelque chose côté nous à Lyon, au côté à Lyon. Donc, il faut avoir fort pour tous aller. En tout cas, on a pas de maximum ni pour tous aller. En tout cas, tous ensemble toujours na yo. Mais tu es bien qu'il y a ma cambiso, tu continueras toujours qu'on le bana na vie na biso quoi ta cora na maman na biso Cindy le Caire. Bah mais comment que le message singa de façon que osala pour ça que moi na oyo. Osala peut trop dans quartier latin. Tu es bien, manique osala trop dans quartier latin. Donc en tout cas, osala vraiment trop. Au contribuer peu moins implicitement dans quartier latino o ya mukini mumbaba yebi o bolanda babi que non te manikata après babiati babia kufi manike kofi muta ayebi ndenge bazala na yedo za pena mwana en tout cas wana to komi wona suka émission na biso to 6 émission na biso je profite encore à saluer la famille Matu la Mobimba bino so côté bozali ba bote na bino o bolanda la chaîne na biso
Chérie O News TV, je voudrais encore à saluer mes enfants. Et là, je vois Dan Poutou et puis je vois Gloriana Poutou. Pourquoi pas Rosina Poutou, moi, Nasuka, cadette de la famille Poutou. Je vois encore mon cœur, Rachel Loussa qui l'a naturel. Bientôt là, je voudrais encore saluer les plus beaux du Parlement, l'honorable Junior Lemba Lemba, mon thème est honorable Tatiana Pembe. Moi, je ne sais pas si Pembe. Moi, c'est Pembe, Mbala Pembe. Ça est ce qu'on dit au tal degré. Mbote aussi na autorité morale, il y a ACP, Papa Nabiso, Jantini Ngobila, Mbaka. Le gouvernement, toujours, Bakolanda, toujours, Bakotosa, Kinshasa, mon père ne tombera jamais. Kinshasa, mon père, en tout cas, tout le monde a appelé maman, ils dans la salle. Donc, tout le monde. Il y a Willy Mousseni, Code Mboka, Code mondial, Willy Mousseni, le futur ministre. Il y a Willy Mousseni, Mambote, notre papa social, au Sala, moi, à Sala, Toebike, au Salara, pourquoi pas le président japonais, Masengo, 0 Kuluna, Namakala. 100% 0 Kuluna, Namakala, Babike, non, candidat Yowana, le président japonais, Masengo. Donc, bon, ça, Ebele, côté Bosa, Mambote, Nabino, honorable Papi Kalene, Pouti, pourquoi pas le boss Maurice Kalakala. Pour nous ressourcer ça, les gars, cameramen, Shadrach, je vais dans la Gypsy Bébéko, mon pote. Depuis tout le matin, les gars, quand même, Shadrach, pas de sang dans l'imotion dans l'imotion.